Bonsoir à vous amis internautes, bienvenue sur Film News. Babi plutôt pas les taureaux qui canent plutôt pas parce que on n'a pas le choix. C'est bien mon Laura Chubeko de la presse congolaise. On a bien dans la râle bosso, on a bien en tout cas ils ont droit n'a vraiment pour informer bino. Devant on a plutôt pour informer mais bino bossa n'a droit koyoka. Dans le baron alors je suis avec confrère, on a copié ces paroles beauté, 100 jours bonjour à choisi ma tata on se laisse. Il y a Willy Mouchen Code Amboka papa se salver dans un patron de Birmingham. On est ensemble Babin Shengton depuis France. En tout cas, on est vraiment ensemble. Les célèbres japonais Harime Nzavi depuis le Canada. En tout cas, je reçois pour vous Jires Malele. Donc, à évoluer, on a trop de sida fait. Boye BEP, on est trop à télé-réalité. Vraiment bien. Jires, bonsoir. Bonsoir Laura Chou. Bonsoir. Oui, ça va, santé, ça va. Bonsoir, film déjà, fête anniversaire, il y a 21 000 vies à film. Merci aussi à abonner, on va passer un peu confiance dans Wantashi. Et ça chaîne est mais déjà, tu comme une norme au YouTube et Lingaka. Donc merci à tout le monde s'abonner, va passer sur confiance wana. Tu continues toujours à s'abonner pour Wantashi TV pour Yangwande Makambo. Merci Laura Chou pour tendre un micro. Vraiment. Merci à toi aussi pour passer un temps vraiment la solana. Alors Jires Malele, yara kini. Na mona rayo parce que ta Jires Malele kini en direct de Sida foyer qui dit kina. Mais et là au moins ça quand je passe au regrettant Jaël la bêta au Kara n'arrête pas wata. Et mission balamaro démarrer. Biso to yoka que non Jaël soit à la moi sina yo. Si quoi ta yo moso moi sino ango. Amoni yo lelo o na baninga bakina boya poza moi si mususu na baninga bakuna ngape ata yino beto Kara. Non, wana bukira ninga mabe Jaël atkalo za moi sina ngate ngape na rolinga moi si roi Jaël tepo to yebani bien, to yebani vraiment bien. Ninga ba sid, ninga ba famille to yebani vraiment bien. Donc na ko salaire wana te. Donc c'était ezaka moni lelo na lo bailo ko trône na ngasko beta pena li solo ya ngoto te po eza ya mbongo akala moni ba mbongo akala ba beta suso mbongo akala te eloko le beta li solo ya tibusho na nganda lotoko comprendre donc impact eza souté de loger eza souté l'or eza souté kuna donc mona beta masolo na bango za bref ezaka ke non eza lokola nde na zalaka na mutu moko na tiyo to yebana no kala na kuteno place moko o sali ki ingratitude sali ki yo OK pour simba micro le beso de simbiso ba micro wana donc masolo na ngasko beta ngo souté donc eza ba passe temps dans tout le sera livre ngo olinga kopeta simba solo nete a simba micro yo mto la tisaye ça dure beaucoup boye bani ba famille mais quand on expliquer ben temps parce que on la comprendre na ba façon nanga quand on parle de koyeba na ba famille na peut-être boye bani ba famille na ba msu boza bandeko msu ko laksa micro na msu to ndo zwa yaka excusez-moi na simbi en plein l'émission yaka donc le babo sala boye est-ce que eza solo que yo mto laksa TV expliquer son mondo simbi micro boye nde Joël Lando filmé biso ndenge la banda sala personnel de Joël Lando yabi ke na Hollande biso na Simon filmé non filmé pour nazo coacher EP avant de simbi micro ngana va na Simon nazo coacher ba simba ka micro boye ba poser question liboso boye ba 6 na sali montage to tiango na CD pour kuna biso ba stema ba CD moi to tia na CD koti pe makambo donc ngamu na pesa egu wana na pesa egu ya kosala émission na pesa na gu ya kozala kovanda pe ko na lakisa comment kovanda ko simba micro
Si quoi chose tout a bien y a beau ya copé ça on mbote on le regretta. Que non deni ni mo la même na TV ngamo na formé ba na question boye succès na boye. Lelo a boy copé ça ngambo ta moni ngam na répétition de beaucoup na balatine kuna malele. Au moins te que côté na to mo moins flou na parce que ngai soki nga ex dans la côté na ye en tout cas. Ex ngo nini ngaza ex. Te ngati kala za ex na ide. Ngati kala za ex na ide mo pe na tanga ba vie privée ne ate na tanga ba koma mibala bimana bango ezate abimana ba vie na nga mususu abimana ba masa na nga mususu na ndenge na bango na ndenge ba fui lucide. Mo tanga bango ta tikala ko zala ex na ngati aza juste petite sœur moko boye oyo famille na ye nanga tozalaka na bonne relation. Papa Derek Luko qui n'a pas essayé de place à ça. Maman n'a biso Anne-Marie n'a pas essayé de place à ça. Il y a Francine Luko qui champagne overdose, commandant Guy Luko qui pasteur pasteur Guy Luko qui n'a commandant Joe Luko qui fly GIF I donc bango tout famille baba Kevin to so la rabia to za rabia famille to coller ensemble. Alors là qui tambo na bandal na fruit de silisiko. Donc quartier na biso na bango place bando vendre ça qui tambo na bandal. Ngana qui tambo bango na bandal. Donc les famille to coller ensemble. Les kabunga kaka les kabunga qui bref na meka un peu ko éclaircir les qui azong sa keka na nzela ba tupeka ya ba côté pour na biso fruit de sibabité aza petite sœur na yo bomela moto wana boxa ngo zwango normal na trouver un peu normal ezaka ki star ba wela ki star donc c'est que ba ki star so to ça mama ndenge na biso vraiment allez-y comprendre donc quelque chose à la caboué donc er rumeur eza faut te poser question sur ça force ou vrai donc ça n'engage que yemo ko je reste malé la but y na vraiment relation mo eza na moto relation mo sérieuse alors malé les boni basanga la team oui la team ça va mingi la team ça va parce que bomona ki production Misatu Nangola premier concert ezaki bongo na Ciné Atlantico le 30 mars deuxième concert robeta le 7 na terrain à Mabor plan craqué bomona ki abandi ko wata bandi concert buta 6 concert 9h ou salamate banda ke Nangola o monique salama ya contredire et si à 9h troisième concert ya Souka o ye clôturer makambo na piscine Alvalade plein à craquer bat bandi mate piscine wana ko sala plein baterum comme ko refouler batu. Donc Angola c'est bon, la team Wata c'est bon. Toi la seule orchestre na minute so ba comment futa batu na banque. Mais yo malgré ba futi na banque malgré ba tika ki o malele ndesi nga na place non en tout cas ben loge on pizala na lo balanga te parce que yo zaki on te ba loge belozo kumsama ba tika na Angola. Ba tika na Angola te lora shu na ki chassa ba fanците. Na ki chassa pona otonga. Na lo bango clair na ki kotonga. Ba to ba na free d'ici ba e bilonga na ki chassa na ki chassa ko sa ba fanците. Premier beat na ki chassa za ki na tombola site na nga. Pona bandaka ngo sikeza ki na ba bonete na ekin grâce à ba fimbu na fimbu grâce à Ken Piana. Wa coup de pouce na ye et sali ke no fimbu lelo Wantashi TV ba bonné ba komi na ben norme o YouTube linga kapo webi YouTube apesa na mikolo YouTube nde komi so za na 1000 abonnés te mo ba fongolela o monétisation ezate lelo na komi na ba plus de 1000 abonnés grâce à équipe mobimba ya film na patron na bango Ken Piana na ba technicien nyonso ba Hilaire Clark ba Landry Nzeza moi mobalo abeta tatouage na Mupende Crisco Luvandi bango tout ba Joël Landu ko pa na bino pe ba présentatrice ya film na film bo puyenga lelo film na nani Wantashi TV zo talama on ezaki premier beat deuxième beat ezaki na yepo na za mobali na bimaka Afrique du Sud pona ke luka na kena luki na zui ya mukenza mapesa ki moi maele nza mapesa biso to ko mapelo ka ba patch refit ba lopango na kombe ba lopango so esengi to cha maele to banda ko tongango moi bizu na ko tonga esenga ki mo ba break ba nene tango ko voyage angolais ye ayoko ndima pena ke nonga na zui passeport na pesi wata na tikala te malele tous ça non ba Joël Lanzanga non bien passeport no peso to tikala oui mais kuni ana mutu mo akonja binu la baronne na bino nyonso lo ba ko isa ke non to mbat basé belé ba dame to la baronne bazawana malele pena yo pena bouton po ozara trop ken peut-être te za ko za ku trop ken te na ndenge to zaka na ndeto na kindaka la team ndenge na zaka na la team ponga na ko lo bana beta lisomona na classé batuma muke wata banda muziki nga na zaka na journaliste te faut le dire wata zana misinga zana journaliste te nazaka na wata na ba apate aneni ni wata nova na apate na lemba aneni nazaka kuna to genda to beta ka jeune lupango ya wata na apate ozo comprendre lelo nakoma journaliste siko mutu nazala ne bien mutu yambanga bien na vie na ba mise congolaise mutu yambanga bien na vezaye mutu sola nga bien na vezaye mutu pesa nga ba makambo mususu ya vezaye siko nazala ne ngapwani comprendre na la team c'est wata la team c'est wata mais au moins il y a mutu mo akonja bino na kati on yepe na mta likolo na bino sote ko konza ba chef Mishka bazawana ba chef Koba baza na passe ya Jokati
Oh, ya joka nje mikolo to monde soute comme la baronne. Ya joka mikolo ça la place mo yango Monique non mikolo mo na moi troté. Abandi boulot mo boye. Peut-être na bureau yango mo na mo na. Ya joka nde mutu oyo wata présenter batu bayebi mutu aza chargé de presse. Ezaka ya joka na masana biso fils et fille. Fils et fille net kaka et pesa mabe alongwa na ye ya joka nde. Fils et fille na vie na ngai na mo mikolo comme aokanga matrona président Donis ba na Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ni les les car na kasa la team pour mon bureau tous balonga longwa ba attaché des pas ba zaki pendant ba ta presse ba voyager parce que ngai na ota la team ba na sikando mo na joka mtando filmer zaka fils et fille wana vie na depuis ça na on ça ba stage mais tout le monde que non on dirait ba tona ba sala tout ba réa bango et là on est les te ba réa bango te bref mtamtalu kaneni ya kolela mtamtalu kaneni ya vivre so Monique non net yo to wana film na film lelo o moni peut-être site mo boye et so la marambo OK na yoti otali na film na zo de avant na kina nga place buda eza mutu marambo na kokota ngote bref banoko tu bazalaka o mona bazala sous paiement na kokate bakenda makambu na bango oyo bango mo bayebi ba raison balongwela po fils et fille et qui la base ti balongwa za na kinti na za na fruit du sud to mona ka ke no qui la base za sous paiement na watate fils fille za paiement na watate ba pona place bakenda wana bref maram na bango vena. Mais je reste malade na ndenge na moni ngolo ba bien fait ba makamo to mona en tout cas yo faut ka visa pote yo pas memo wata sala no lo mobo oyo la ka markanga na vie mama na nga kufa wata pesa nga mbongo mobo e atinda mbongo mopa na nga yango monaka moni mutu ba reconnaître na ba bien fait na mise congolaise nyoso na zaka bien na Ibrator Yale na zaka bien na Capuchino Leboka na zaka bien na Robino Mundibu na zaka bien na Deplik Pomba to solo la ka to benga na ka père Moïse ko benga na to benga na mais na bango tout mutasalela nga makambu moi geste wata poigne asala ngo c'est parce que to zala na ye depuis avant kutunga na simba ba micro boy comprendre ma mère na kufa na 2016 wata kuté zaka teke non retraite na bimité zaka ba tout kaka poto qui numéro 4 jours ba be série qui ni 4 jours poto une semaine qui ni 2 jours wana avant na ma campagne ba patuer fi ba yebi ba ken pena ba wana ba zaka non na ye ba yo yebi kaka ba série ngo retraite pena album pene ba avant Karina Tchaba mulunge ba qu'est-ce que bandi makasi Karina Tchaba mutute mulunge comprendre o comprendre série wana ngana yeki na benga goga na mikili goga na yeki ni mère da yaki bani goga tindelanga ba message ya encouragement sima nango la mona bena enveloppe akaki moto tanga monter yate mutela ngo pauvre Charles Mobutu que son âme réponse un peu Charles Mobutu mutela ngo na vena nga Charles mpaka lingomba ba elanga bena enveloppe akaki na matanga na biso na mona bena no mutu a considérer nga sko mutu moko aso considérer yo o na sala la nga ekuta ta campagne moko te a considérer nga la bongo siko nakoma mabe na epwani voyage Angola pe na boya na ngetika passeport oh pona zana makam na nga ndo sala yo kasi na personne batika ote na voyage Angola masala nga Dumbia ebi Ibrahim Dumbia azaka na ebi so na ngetika passeport mais nazwaki visa nazalaki na makamu nazotonga te pour on a sanga non lo rashunga na ke Angola passeport na nga ekenda na ngote ba maçon atalika so na kei ba zo soularte te fo zala talika Charlie tikela nga passeport na pale na récupérer na pale bino okende chala tikela passeport na pale na kina zi passeport na nga na pale abisingo ba tunanga kutu yo na bis na kosa ba kutu na Hollande bino semaine prochaine te non ya te parce que na ren makam na nga na bando sala yango sala ke na kenda ngola te bref donc ta sala la liste kuneza ga yemo goga so c'est ngota ministère ba chef baza ba mishka na watangelo ba mishka baza ba champion voix du baza ba koba chef d'orchestre chef de répétition baza ba sala ba liste mutu musa sala liste kuna ata pa ba tunatangelo na yemo champion chef de mokonzo orchestre na champion goga vraiment tout cas babi pe goga de nature kabara Maurice Diana Diouf na marna loba alors Maurice Jires Malele mankamo eza eza actualité tout le monde qui na digital mais un de nos baza ba ancien ba yaya na ndenga musala na HP oui na quoi parce que dans musala en plus tu apprends presque en ligne plutôt tout le monde qui ndeko na biso Fabregas baguerre batangele kombo héritier zaki solo mon boyo ngana yo to yebi internet ba yebi batangele kombo héritier abi que non batangele ba musicien bateri donc hier selon hier à classe qui vraiment hérité na classe ya ba musicien tu na arrangé à ba musicien si je peux le dire à classe qui est vraiment té alors yo tant que non bien on est porte-parole benanga nyoso englobant ngaka mais to après ba musicien ba bien tangelo ba musicien solo na bango bien to za pona ba musicien ba sala mama bien wata ngapa wata naza porte-parole te naza attaché de presse te naza nindi parce on a même comme attaché de presse le son ebisi ana koma comprendre naza attaché de presse na porte-parole te nazara na epo nazala na depuis kala to banda na kala place ba Adam baza ba Karine baza je ne pense pas Adam sera caméraman na biso journaliste
Alors, je reste malélé. Il y a un thème de mes biso vraiment awa, question na tunio, herbe classée. Ah, obi na ngala benga e goga, oh yo za ya msusu ami. Nyonso tu wana porte parole kana kati wana mwana ndaku nyonso tu na kati herbe classée epande kuna biso Fabrice que non ba classé na ranger wana te kwa ba musicien vraiment non ba tangele ba musicien just ma raison de cause oui masanga wa bako oui secret mo za kala bako na sera ba Mirinda ba Pepsi ba bako moni avato tanga Tantine Fallon na makambo. C'est qui Tantine Fallon? La personne qui otanga komboana. Avant de tanga komboana. Ah, c'était combat Fabregas au total. On a vu Fabregas on doit beta balle na Barcelone na kendaka Chelsea. Parce que Fabregas otanga na ma musique ya Congo na ebiete. Ozana. Te wana banzembo za ofinga ba mikolo, banzembo wa malédiction o modi ba mikolo. O ba kenana ba benir, o ko modi ba mikolo. Ba banzembo wa beta te na ba ba. Neti na bia pambo. Banzembo matangati. Ba banzembo matangati. Bonjour mandala le nga mandala te on a espéré de mandala te o tsa mandala lo chaka boye o imbela batu sana o beni o na beni yo mo amuke beni mukolo ya loka papa na bino akoli o ba na beni papa biso ah ndabeto ba concert ba o yo reva na vie ba concert minene ka ya kisasa le loko me beni papa bimisa comme ça papa kulu tuti fait na mon frère Verambo mutabimisa ka jeune wana na makamba musique ya Congo na ndenge nini abima pa wera ke te abima pa wera pesa makambo tanga ka sali borne ya quartier wana ya Mado tango ebeti mutu pasala ngo yete ndasala ngo jeune wana leka nono leka vena biso nono shaka pa utanjili côté na biso ngala mwana changu côté na biso tango asali ya Mado epesi makambo ya Mado epesi ebeti bandima ye époque na bandima ba tutu bandima ba apprécier ye na temps tellement orgueilleux kaza yango mona ya Mado umela te na marché de disques vena biso rambo abetsa ba concert abetsa na ba bibi abetsa ba concert moi minene na kisasa abetsa na ba na bo nini oza kota beach na Palme Beach abetsa wana lelo po ozimwa makambu okoma benga viana za jaloux na yo vana za ba immeuble na Congo ana banda ku ebele oyo kutoza na nguna nte lelo komi jaloux na po ani musique yango kayo mondelo ba musique comme ça ba ndenge yo pe comme ça ndenge mais lui au moins ndenge obika na ba beti ba place belé au traité orgueilleux oui mais lui au moins abika non c'est un chanteur en la album atia pesa ba danse bobina mais to tali wata atia te pa ba tangela yé ba ouais fane ndombolo zala tutu kaluji ba benga ngo ya wenge parce que ando beta na wenge mais ndombolo za tutu kaluji mtabimisa ngo roi ndombolo tutu kaluji ya Mado c'est Cédric mtabeta ngo abwaka batanga ngo parce que beta no qu'est-ce que na yé azana œuvre moko te o ekanga na Kinshasa une année to 5 mois te ya Mado ekanga ekanga combien d'années to zalanga azana Afrique du Sud na yo kango pendant ka un mois si les rations na succès mais ah ya Mado beta et beta combien des années to solo là na eza plateau na excusez nga na ko une question te mais et beta combien d'années ba to ba ta la biso un peu ba comprendre ya Mado ça la succès makasi te selon yo selon batutu pour année et beta concert à gravité o même production mo ya munene na vie et beta wapi ebeta wapi voyage ne ya munene o asala na visa Angola sina Atlantique melaye ti lelo akenda so Angola te tanga ki Angola ya mibale esalimba moko bakeluka pa boy séparation bato balongwe na orchestre malele nyos to na rapport a boy ne ka goga ya ko boy agoga te poko kamta pesa makambo tanga avana na gitambo Babylone ah tanga avana na gitambo Babylone pa pika call c'est bondo ya machine oui ya mo tanga avanda na Babylone wata yaka wana wata kendaka ya poto azongaka yanzo anvie wata alata gondo ba jeune mona na libanda lipapa na lipapa ayo kutana la samba oya kana la samba tozaka nango tilele ezapa nani yo makamozo luka yo zolo ba makasi bo nka yo foza ka visa te ngako tu visa ba problème visa sina longa lokashunga naza congolais o ta uta frisi anza Lubumbashi ngana yanze la pena avion ken pena ozonga na aéroport na Christophe Luvandi na maître Balex na maître na commandant na maître Jimmy na ba petit nanga Josué na As ba ko zonga na aéroport anjili ba betelanga sorti na Afrique du Sud na aéroport à Cape Town sorti les 15 na kitiki na comique et les 14 na kitiki les 15 pour nazwaka bino bobika ba avion ba Kenya na ba Ethiopia Airways ba sala ba scale na sali scale na kitiki ba betelinga pe entrer aw na mukanda ya Afrique du Sud na ko va na kin une année na ko zonga na mona mito soka deso de ben na kin na keka na sombi na zuka biye nanga na kin nanga na zongi nanga mboka nanga na vanda donc azate na ya tenzi ya Lubumbashi na ya te na tenalie na ya pe na passeport congolais mais mukanda ba sud-africain nazana passe ma voyage na langote comprends passe ma voyage na langote pour passeport na so na ko na visa na ambassade ne so ba pesa nga visa
C'est bon malélé, c'est bon à comprendre pour na kitu dose mais bon ça la peut danser parce que il y a ana ba danse na ya tia. Alors baki ba œuvre, est-ce que œuvre ni na tuna yo question à œuvre ni oya sala beta inane œuvre. Quand on parle de œuvre sont des chansons. Tolo ba œuvre ça ba chanson. Preuve année ba grand prêtre fali poupa. Ba beta ba nzembo o ba beta tilelo yo kanaka. Ba faire gola ba nzembo ba beta ka tilelo yo kanaka. O ka pena ba tiso ba tiam so ba zazu ezo yo kanaka. Fali poupa so ba tie ba nzembo to ke no kuna album na sikate. So lo tie ba nzembo lokola ba nzembo no beta na ba tenir les belles mélodies. Et beta ba power so lo tie ba nzembo no beta na ba power lokola ba nzembo lokola ba nani ba nzembo yimela ba Lax Fumusi ba pene tilelo e beta ka. Wata album ne bima depuis 2016 l'autre en 2018 so batie ba bemba ba yo kaka to contenant nous album atika na maison mère pas la maison mère atika album plus de 8 chansons en succès fou aux témoins okenda mama wala wera oyebi ma vela msonso net to PCP mbote Holanda biso okenda ko yebi wata depuis banda ko cha nzembo ne ali boso confession intime tina nzembo ne asuka ya Colonel Tshisekedi nzembo longola maison mère ya ngwana ya Colonel Tshisekedi ya suka pona ingeta tsaka deux chansons nzembo ya Kimberly na Colonel Tshisekedi meilleur choix na oke Colonel Tshisekedi amour vrai comprendre banda na album nzembo na liboso tina amour vrai banzembo c'est ça la succès ana nzembo moko te beta et ça la succès te sko ye nzembo nini oyo salata 1 mois et sali pena succès full 1 mois yé pas na batabita et ça là c'est ça 1 mois tabita tanga biminga na gishasati na yaka kunda mama nanga ebima na février 2016 et betaka 1 mois kati na ngoyo kana le souté et ça c'est ça appela banyo pasi nanga na bosa ni mo titre na Ibratom ta comment Greco oui Ibratom batie mele na ba mobe ba komeli nzembo wana Greco prevane bandaka ba ba kenda abeta nzembo mo ya bongo bomoni te après bango banza matanga banza matanga. Voilà, un grand merci, comprenez, c'était là, je reste malélé, donc la minute on a rebengé à mon lobela wata. La minute on a rebengé à mon lobela wata, tu dois soutenir ma mixi séance, ça m'a bien. Tu dois soutenir trop wata. Alors malélé, qu'est-ce qui fait que l'autre monde après c'est carbone? L'autre de talibat na bat pas comment la partie na ba on yo tout monde trop wata. Et banda kala. Talipe RFI kuna ba bi charisme nyoso ya papa. RFI ku tumta banda ma papa chéri, te fait na biso joka ka bengé, c'est razo belle la pesa jibe ba combo beloge ba combo tout. Biso za wana mama medete. Ya joka pesa jibe leader charismatique. Nani le sommet, souverain binadama. Joka pesa jibe beloge tout ya vie. Biso de Hollanda ka lokoloti. Au moins quelque part, biso ba ta presse, fait aux à l'église au milieu du village. Oui, toi église au milieu du village. Yo ku misa trop kuna koto ozo chrétien. Na chrétien à place. Moi fa que tia na sœur bo maman. Na chrétien à place moroté. Nazo faire comprendre ne mokile yeba, nazo critiquer le quoi ken pe na critikaka. Nazo critiquer le quoi ba journaliste solo, ba sala ba critique, nazo critiquer. Tozo critiquer ba œuvre, tozo sala ba analyse ba œuvre. Comprendre. Lelo média respect za te po nini. Ba journaliste na ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba comment na ba posa ba mbati na ba chroniqueur te ba chroniqueur bino ngala koza chroniqueur biso te ba ba chroniqueur Lorachou ngala koyela yo papier na nga tanga na fruit de site ba fruit si ba yebi nga tanga musala o na sa musala za parvenir te na musala o ba ba musala o na ba théâtre baza o ba ya luka banani na za pona fula ba tuté me ba yebi o ya luka mobali o ya luka mwasi na musala o prévenir misuba si ba bala bango mabala on peut kena na place morte et kufa yo na ba bali yo te nga ba bala ngala mobali faut bala moi si mobali yonde faut bala moi ça balondene ko bino mo mara lisola direct vidéo prévané nga nzamba mona nga bien matin parler na poto na moi cité que moi si mo ya poto na vanda na rivalité na moi ça pas moi na Afrique na moi na gisasa o Afrique du sauté ça nazara na moi na gisasa Lorachou na poto na moi cité tous les filles to na ba na poto bien ba fan balinganga na sala musala nanga prévané ta na otake tantine Fallon mikolo ba o balinganga na take tantine Fallon nga na émission nga balinga to za clair parce que o les émissions nga micro ya mais yo o tu nga question mutu mo beta so ya mado mais yem tabeta ya mado te nga na bim tabeta ya mado ni de Fabregas kombo zo tanga Fabregas nga na ba za joueur ya Barcelone la musique Fabregas ça ka moko te na musique Fabregas ça raté la musique tantine Fallon to na ba tantine Fallon ba on est ba beta musique ba on me kaimpe ko kuma musicien ba musicien te preuve na live boya ko kate ba tele pena live moni live ba ke na ngona montage te ba ke na ngona mixage te live pena ba to yo kayo ne to ka ba fera mbo pena betiti na suka ba fere ba wata ba papa chéri ba fali poupa yo beto classo na temps pena ke na live concert pena betiti na suka
mon frère ça non musique on attend ça musique venant Raoul Moulobo et tout d'Europe et puis ça non musique ça non musique hein Nzamba Zara Elvis Boyka oui puis ça non musique ça non musique ta musique atika ami akominonte loka 2013 kaka album aliboso ya Wata et même orchestre Paris oyebi 10 musiciens grand pote fali pour papa salango 10 musiciens tant que na Olympia c'est wana ye Olympia ne simba parce que rigola passe na okende na otangelo ba artiste ba album aliboso mi ba poto to tanga ba 20 n'était ba papa chérité to tanga na ba génération oya lelo premier album ya fali poupa droit chemin et même orchestre 10 musiciens ba kenda ba beta Olympia de Paris to monango fait rigola orchestre kende beta ba na Hollande ba Belgique ba Paris ba nini comprendre Wata premier orchestre premier album memi ba misa ba ke Olympia Marguerite phénomène ya bande beta te po tembe suka na misi tembe za phénomène combattant papa ato kitso matsa bundana communauté te oko bundana ba tutu mais communauté ba bundana na été auto tche ba tembe na yo kenona ko beta communauté so eboy donc eza beats au concert beta mate parce que Wata kenda concert beta mais communauté congolaise o akuna na ba combattant ba linga te beta mayongo beta mate preuve anet to kende su bangba kende su États-Unis awa bomona makambo salama ba mise bazonga pomona kena muto sala makambo abeta ba concert ya ba sans album $100 na Romeo Golf abeta ba baoba wana abeta ba concert a minene ebele na Congo abeti 4 fois au 20 heures abeta 4 fois c'est abeti 4 fois Sine Atlantico il y a ba plein preuve anet asuka a ande clôturaki comment le abeta non musique abeta ba live trop et au sala ye musicien azana musicien te il se prend pour un musicien mais il n'est pas encore arrivé azo abeta non musique voilà j'espère qu'il a réussi le message donc Malele a très fâché vu que ba boy watanaye en tout cas ye azawana alors Malele dalingo pesa message na ba tout balanji bi bonno basanga Wantashi ndenga na bene bandeli wantashi ça va to comme na ben norme au YouTube sengaka kala mingi tepe to comme ozwa pe sentiment wana ozwa mwa mbongo ya YouTube merci ndena opesa ka merci bat ba ko continuer ko s'abonner na wantashi pour de attendre le kina fimbu na fimbu makambo eza nabiki mama biso Elizabeth Mayange mambo ta akulanda nzamba ba mama to a London nabiki akulanda nabiki nasi waka pe akulanda biso babi yesa kintia mi pa akulanda biso na salon op wana sans oublier moi yena benga ma fille Sandra Hilda Munzoto akulanda biso na Paris wana babi ba fille de Dorcas Nganga magazo lingate na finga te na so la tantine Fallon comprendre no fingi de te na fingi te na omoni quand obimiseli mutu kombo yo ye na kombo na Laura to sola nanu na bi ke na to komo na suka mais to sola na réalité ba na so ba comprendre un peu na benga un gars parce que prévenir ça na staff na poto te ba fali ba na ba staff na poto ba Wata ba na staff na photo ba Ferry ba na ba staff na poto ye pa na ba staff na staff na poto te azana na staff moko na soutenir global control tout na global control kenda ba kabona poani global control ba soutenir que soutenir poani là je pense maintenant directement président Britas Makanda leader na peso mbote héritier le Sanga héritier Fernando grand prêtre Chano Bamba 3 fois boss Gelor de Liège Gelor d'or pe na bise Guilain d'or pardon na peso mbote bakenda wapi wana ba staff ana totangi bazaki mpanja bango ba sombele na drum ba pesa drum ko la mariage na ye mais abimaka ingrat bakabwana. C'est quoi quand tu parles de l'ingratitude à reconnaître Wata tenanine ya bineka na batangele ba musicien so kutu mutu apesa makambulo kwa patu soda bakabwana patu soda ndo bwaka na bokeske na mise na patu soda mobali a motema na Afrique na Belgique bakabwana na patu soda bon sko Wata kaka pour monde la musique ça no ingratitude Wata mtabimisho ka apesa Wata pesa makambu mama Wata pesa makambu ba Wata baza ko décider na wengi wana po bazwa mutu banda tuna ba Wata preuve ne mko berxia ya bomona ngo vewe tuna Wata na papi kakol so on va boyaka berxia nga kota te oba so Wata pa boyaka tonga ba vivre tanti falonte mais comment la tantine Fallon bien qu'à pourtant on combat monter tantine Fallon dans un combat batunier tantine Fallon na bengi na tantine Fallon to ana serre mo côté na biso comme les Fallon c'est wana boyaka ba mikolo nyoso abenga ba mikolo ba nga abenga ba mikolo so ndenge mais serre wana mukoto comprendre que na serre wana za mutu mwa biloba loba to mutu eba ka muku serre wana za mutu biloba loba to comprendre to ce qu'on a comprendre pas za mutu biloba loba Natalia jeune yo bana ba
ba chara ba tsere ya ba tantine Fallon malgré bino la team obenga batuka ba tantine ki tantine wana bino bwana ba pré la team to benga ba tantine te ba benga na tantine te na tanga comme monter pendant sa publicité mutu te poto boy ba commentaire ba finga biso mais to bi kena bo benga ba tantine moko boye kaka na ba la team wana oyebi yango eza na mutu moko te abenga mutu tantine na la team ngai na bimisi kombo wana parce que tantine Fallon na lekisi tantine Fallon. Alors voilà, comprenez, c'était Jurès Malele. Alors Malele, mot de dédicace, ces dernières paroles par rapport à l'émission. Oui, merci Laura Chou. Nazala la journée c'est bayamba mais j'ai senti une classe avec toi. Mon une classe nayo c'est bon. Ici c'est la différence. La différence donc film fois na batabu ata moi 5 6 sous pour et ça la sous valeur il y a 6 oyo message nanga zaka kabandeko ba Holanda biso MP so se sentir lésé na ma propos nanga eza bakanda pour komona to l'équipe na musique congolaise respect et souté ba l'équipe ba kulutu ba yembango pa apocalypse yembango na respect et souté ba na pa ba kulutu yango to mona lelo ba l'équipe ba ko manquer ba vie respect ba l'équipe ba mo ko manquer ba vie respect na obetaka c'était nga nazawana te pokaka wata nazaka nga na wata mais soki na moni mutu ko manquer sous mission o aleki na koya na koloba ozala na wata mais na kati la team wana yaka na mutu moko colonisa abino eloko boya ngo en plein émission je la ndo atema tout le monde a témoin ba nyos baza ba témoin Karine Mukonji a colonisa a konja so abino non net lo ni aloba de no salami tinga kenda kuna te ne do mona pende to yokaka réalité za bongo te eza réalité te eza réalité te et la réalité te voilà ba prince babia bazala na so bolo que non kolongo ya prince babia ba ya Karine Mukonji prince babia longa pona Karine Mukonji te prince babia longa po emoka 60 ans longa oh preuve nena matanga ngaza information ngaku nazala na free d'ici nazana kwata ya matanga je ko matanga mo zana kitambwa wata kutana prince akima wata bengi yaka bazaka na ve na e Jonathan Kadima les panthères noirs wata bengi bombale prince au moins na sute bondeni ba habiter ba pesa suspension pour champion vol champion vol je ko champion vol to manzeku wata benga manzeku na phone prince ye manzeku yo boso na manzeku pour mon agano muto otanga komba zane lorote na la team ako zwa diski ako zwa te keno alongola mutu mona la team alongola na la team eza wata tant wata bandara la team tant wata bandara la team Karina Zahara te c'est on a quand Karina Zahara n'a pas Fallon alors Malele on dit orchestre na bino la team bino ka ko finga ba voice mste uto bima Karina sasi monstre que non boy ce qui a koti to ko a kosoli kaka plan to bimi Malele mo liloba on m'a dit que presque on to okena na babulu ki ba voice comme bima boy et un grand artiste comme monstre on a vraiment ko humilié de la sorte. Le problème est que moi tant que ça la relation bolingo tant que ça la relation bolingo goga yemba ki yango soki baboyi okolela te luenga na lelela yo donc cela veut dire so baboyi yo na bolingo eza to bimisa intimité ya obondo solo na tango nani boyi nani bon yena mobali ne bazaka na bolingo ti o aboya muninga to ebitelo molaka ke no kopa ngo bando sala ba mbale ka bon je mobali mtaboya bon ngana wana te pona otanga ba komona ba mibale ya kumisa oyo boya oyo nazana ka to mona bolingo na bango ikabwana o aboya muninga to ebite ngana yembika o ba boye alela te abenga mutale bisaye prévane mutu so ba betie moni na bitumba so mukona mwa mke ba bunda so ba beti mukolo pa mwa muke moni ve so wase kolo ba so beti mukolo pa mwa mke bitumba sila no kite prévane mutu abimisa ba voice so nyonso ya mobali ya on se banga no tanga po Karina yo benga la timpa o tielo ra batu libanda la be veje kayaka tellement est-ce que bike fimbu na fimbu ba ko mo benga ngoke no site mo bo sala promotion ya film mo bo o tanga kombo biso ko to sa promotion mutu te pa Karina ba ebele atolo bela lati na boyi ko tanga kombo wana parce que nazana problème na yete na la team mukolo on a un problème na wata même qu'on a un problème na wata yemoko ndo mona nga na kokendaka na nga lisusu TGVT tellement nazo problème na wata te nazalaka na wata bien mutu nyosa koya après wata azala nani asa makambu na tanenga na asa makambu na tananga la team c'est wata tout le monde a tikali ba chef ba diriger orchestre chef d'orchestre a diriger ba musicien chef à répétition a diriger jour à répétition jour directeur artistique a diriger na studio gouvernement wa nezawata
chargé de presse to yebaki vena biso joka so ve joka zo ali soute chargé de presse na wata présenter biso chargé de presse la baron mais nga na biso lelo nga so na bi zo bunda pena so atie boyo pour Adam Sadam Luzolo ka zo filma to maramunyo sta wati zakada nga kuna kaza na pesa na yo mtozala ki Adam sa cameraman ya la team a filmer makambo la team ndenge nani a fait filmer fils et fille journaliste au bien cameraman ne fils et fille ando filmer Adam sa comment filmer azo place wana fils et fille ando sala ngolo mo te wata zo a présenter Adam chargé de presse d'abord to yeba kana Adam so ça Adam na ba non Adam Luzolo ne chargé de presse pour nga na chargé de presse à la team te maintenant lo bana bino so na bi akalelo non c'est que il faut bunda comment chargé de presse na okoma ya la team na okoma na ba compétence nyonso oh na ba compétence nyonso ya média Oba baza na siko to traiter bon comme naza journaliste qualifié natanga na City Var City College na Cape Town wat ba yebi makamna lo ba yebi City Var City College ya premier collège ya Afrique du Sud ya Cape Town o pesa cours à média ba pesa ka ba cours à son ya engineering comprendre na yebi ko filmer na yebi ko monter naza complet na média preuve ne bilo na nga ekota na site na ngam na montranga donc naza complet na média so na bi lelo na koma wana na kokoma wana chargé de presse comprendre pour na mi yebi o traiter ba ninga na bozala na ba on le ben compétent bon et compétent cela veut dire au cause appel compétent oyebi ko loba mais oyebi ko lamba te oyebi ko lia mais oyebi nde ba lamba te oyebi ko sauter mais oyebi ko kimambangu te papa nga ça ko complet en tout cas non faut bunda osimba benele wa makambu watatanga ba ye makambu so to makambu nga na makambu wana nde makambu papa makambu nde to makambu wana lo rashu na banga nga ya buto ya moyo to yena nzela molili okutana nga na mo muyanzi oyena nzela lumière po okutana kuna kokora mangamba kiseza kuna asa kuna batangisa batu na bata presse toyoka ba video toyoka batangisa batu kisite kuna wa foko maramta spirit to pa chere tenga na spirit pa chere fait bi que non malele malo ba malele za na pentacle abenga clean satellite malele za mta pentacle biso to bata ba pentacle ba banga sa biso te papa ote to kenda hotela batu na visite nga batala nga tenga so hotel moni mobile père na nga ibisa mobile ba mona katinete so moni katinete ko vide o le côté comment toi na kini makambo na kini na ye na zo s'imposer bozo mona bino moko makambo nezo salama nakindaka la team poza ndaku na nga mko karino benga ni so kuna ngape na yaka na micro na nga tata video ya lijala na filmer nga ata Crisco a filmer nga tsa pe na téléphone bena bengo malele to suki wapi o balonga liso kuna te kuna bazana droite droit na kaka ye moko goga siko ka bina nga malela patria lelo ko yaka na lusu la team te moni wana so na bengi ya bitu babenga ninga na bengi ya pongo ponti ya ve babenga ninga babina kenda lisute benga mère na bengi ya pongo aba mais tellement nazana nous poye mo kalingi nazala nanu nazana nga nanu wana tuzawana cela veut dire tuzawana kaka pour nous soutenir artiste ça mamba bien mais et le mot de empêcher biso de soutenir artiste musuba ça mamba bien mais tous a rendre respect na bato bazali boso na biso tous a qui na répertoire ya les boga tous a qui na répertoire ya depuis combat na zara ko na kenda déjà des fois pourquoi ça biso te libosa kamera na kenda des fois na répertoire les boga nazala wana na kenda répertoire ya depuis pomba na kenda répertoire nzamba matete na génération na ye nzamba matete ya moko fabrication comme le ba mabe ya le ibato ndapesa ba nzembo loka ba greco abeta asali vocal na siffler yo bongo je no sera zembo santi pela na mobali ndazo yemba pas fanda normal ya vanda te ka vanda moi chibo ah problème na kitite siko naza na problème na kitite ba mi yebi wa tsa ba problème na kitite mona mtavanda chebo Malele yo va mta polémique en tout cas comprenez donc Malele continuez mot de la faire remerciement bato Malele remerciement na ken pia na makizembe na support na ye support ya Venise le rôle appui hein biso na ngolo to benga ngo support donc support na ye pour lelo chaîne nanga ezoape visibilité dans le monde entier parce que ken a poussaki pe moi pas tu RFI a poussaki ba manique manik de John ba poussaki sans oublier mon goga pas poussaki héritier watana be a poussaki message mon ba s'abonner donc yango pe moi abonner mais ça lama excusez na kati mo ndambu fimbo na film na ozong selo micro en tout cas nanga lancer un message en ba tout ba lo ba ki na to ko informer nga taler ke na ba ba film na film ça la promotion ya
moto totanga kombo tout à l'heure na ba commentaire ici que parce que totanga en tout cas biso tona pona ça commentaire ko ça la promotion moto tezara juste tout na ba question vu actualité vu makamto en tout cas so sali mabe ata yo ata to sel émission to ça débat ah ouais oui c'est normal moi longa na to boya lelo eza ko finga na mondo toza eza mabe net lelo boyebi makambo ya fait na biso waze ko ba voice mo rebimi to condamner mobali parce que mobali bozana na bolingo na moi c'est pas bokabo na moi si bentimité bosana moi si eza blo na bino bosala bombango sauf que yando bimisa obino bosala na yo mona tekeza mabe eza sentiment bolingo bwanda sola yo na moi si na yo moi sa bimisi mablo musu fala bimisa ta bimisa yo falo bomba moi si na yo obimisa na misa bato voilà ma dédicace nanga eza par Raoul Mulobo Tour d'Europe grand prêtre Diora ve na landika mambo bisinga lelo na osala ka ndio lobi grand prêtre ve merci vraiment Raoul Mulobo tika ngati ve nanga ya palais ndega to solo la Raoul Mulobo Tour d'Europe grand prêtre Luso Mbata South Africa Segenian babiba uba sans oublier Mr Zara LV c'est boy comme Mr Zara ya Yannick Mbolo babi que non so moni je reste malé azo telema kaka zo beta to sali 3 mois na kine mara loka to yaki lobby papier c'est ça na palais so kana bengi Mr Zara Yannick Mbolo na parfait na elamba Zara ekoya so na bengi Brita Zimakanda papa poto ya ba mona poto papa poto Brita Zimakanda ba disquare banin ekoya ngamo persona na commander na ndenga phone Lushouf Bourada Trésorier Musala bokotana na Zara to na Igo Boss bobimisa babimisi masana Mathieu Musanga ko to elamba ko lobate les managers privés et Mobutu Mathieu Musanga ko loba route ozo papa bakalo Kenzo baza batu bazebele ba Jimi Mazala ba Kiki de Paris Kayembe muta long avion d'ailleurs ça na kana mona mitso ça na Kayembe na na pasana zonga tata kende zo biye na yi donc na problème te na kini na za l'aise preuve na vanda chenga na futa ngo chaque jour 3 mois na futa te par mois na futa chaque jour na flat comme na gena na okoka na okini muko mona gena okoka sute na obenga ka ba vena chimbela u vebo sala na zonga pardon ba luza mbata vena zonga ba vena ngai koko Arafat Makizembe na obenga ya partir à Londres vena zonga. Voilà, merci beaucoup à toi, Jires Malé, en tout cas comprenez, hein, donc abi qui n'aimait était pour qui n'aimait la batte belé, qui n'aimait belé baya bokozonga te belé baya commencer à passer court bazonga. Donc c'était là le ratio bébé de la presse congolaise FK. Un grand merci à mon vieux les célèbres japonais Arimenza, il a choisi ma tata, il a une chaîne code en céleste. Choisi ma tata Mutambongo Kisi. Il y a le babongo, faut que Mutambongo Kisi vienne à biso de peso mbote. Maître supérieur en céleste choisi ma tata Mutambongo Kisi ve. Il y a bikata to kutana kuna na nga ba blowback na Afrique du Sud ba mère abi na PSP mère na palais mbote na ba lifanto tout. VEB tukutana na nenga site to sola mamu na site awa na kini TV biso kutana na nenga site tebeta ngo international. OK, un grand merci à tout le monde ba tout ba abonné tout ya Fimbu na Fimbu. En tout cas bo s'abonner massivement hein donc on a pour na non ka ba information. En tout cas on a vraiment personnellement on a vraiment parti projet donc on a pour na ko servir donc devant nga il y a ko informer bino en tout cas babi bientôt to fêter 20 comment 21 non ba abonné ba comme 20 donc on a 21 000 abonnés donc on a 22 000 déjà donc ça fait on est autour de la piscine en tout cas on a le bas tout à l'heure que non pour permettre en tout cas mon homme par contre un chocolat en bikini oui genre Naza félicitations merci beaucoup la mère fana mon fille internet ça bika na mbali yo bango tout ba fait na bango tout ba pive na bango te wana pive na nga OK mobali na yo beaucoup bo me pena chambre hotel okutane boy ah oh te o pive na nga ya na nga ya kati ba ya on peut comme tala voilà yo bongo na bango en tout cas permettre nga bi to chocolat vraiment donc autour de la piscine to fêter avec belle nana oui et ça joue ni go boss ça peut ça joue ken souris début ou ça week-end ou ça début attends jour anniversaire dans les 3 mai ah OK on peut s'idée tout ça attends jour anniversaire dans les 3 mai et chocolat na sokola na piscine wala mama na ki mère ozala jour on peut ba aboya caméra mais ba comprendre ba mère simba micro jour wana de bomona micro en big bomona mère Seka maman Seka na PC bot merci beaucoup en tout cas babi na ngalo rashu nene trop té donc faut ya micro lancer trop de sport faut na micro non marche vraiment donc rendez-vous quand na gare combat toni no pas bagarre te combat ça non
non, t'as pas cuisse les qui minent n'était. Alors je suis là ça on le. Je suis na bosani Driss Kandeko. Driss Kandeko na bike pa Rolanda biso na bike ve à Kenya koto. Ya za soda ve na biso soda kala. Te za en Afrique du Sud. Et moi na Ngembo ve na Ngembo Driss Kandeko c'est bon. Yannick Yungu batutu ya Wantashi TV ya Wantashi ya. Yo tonga ne pas tu vas faire patron qui. Kasi na Rolanda ba pacho tonga ngape na tonga. Nga mo pena ke na ça va. Est double. Banada, banafani. Pas la flat. Double parcelle. Tobeta on a boule ne pas chalobaka. Tobeta on a boule ya. C'est pas pareil. Comme il a charisme na pas comment tout na ba bilora. C'est quoi avec pas refi. Ya tout papa chéri bonina. C'est pas pareil. Tolanda ba pacho, tolanda ba ken piana ba so tonga. C'est pas pareil. Et ken piana da marambo masole van en tout cas aza organisé. Ne peut pas lora chuto là organisé kola. En tout cas merci à toi Jérôme Malele. Nengo permettre nga pena o pesinga lora chuya kato sala. En tout cas merci à toi pour la tala yo. Merci à Jonathan Kadima. Boni basonga mutabiso na. Tena tanga comme Isaac Parker ma boko banki. J'ai là de mon père derrière la caméra, bah image qui toko boé, so bozui, so te manon c'est là mon image qui toko boé, so bozi vraiment c'est grâce à lui Joël là de mon perso, il a claque nio il a claqué nyoka linyoka tembe. Merci l'assistance Njoubé, assistance il y a Side leader na bosanité Djoubek Njoubé, assistant qui biso wana na bike batubele assisté biso ba Christo Luvangi mobalo abeta tatouage na la piscine. En tout cas, tout est ma biso ensemble. En tout cas, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro avec même plaisir. Bisous et bye bye. Bisous bye. Alda